Très bien, merci. Vous alliez belé Bokolanda Bisso sur Tcha Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. Nakoye Bisabino, Makambo Boko Sala, Nabiso Elongo, et Kola Kisake. Vous allez vraiment, Bakongomani de père et de mère, parce que vous allez s'abonner massivement. Alors, Toko Senga na ba onanu, s'abonner, continuer à s'abonner, OP s'abonner déjà. Bosenga na ba contact na bino ba s'abonner parce que ici il y a à boire et à manger. Donc c'est bien moi votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse n'encadre toujours ya basango ya pokwa boyebi ke na tongo toyaka na basango ya tongo tozala ki wana déjà total saki bino ba info. Alors toye lisusu na pokwa pour la kopesa bino basango ya pokwa ngai Grady Mouya nazali na esengo ya kozala liboso ya ba télévision, liboso ya ba tablette, liboso ya ordinateur na bino de partout dans le monde o bozo kolanda biso na yebi ke na ngonga oyo bozali pena bisika banso bokolanda biso bozali na Kikwiti, bozali na Congo Central, bozali na Lomami, bozali na Mbujimai, bozali na Kananga, bozali na Katanga, bozali na Lubumbashi, bokolanda biso de partout dans le monde. Alors bo s'abonner, belé bo partager, bo aimer, bo commenter. Et que vous allez malamu mingi ya monde côté ça que vous allez kolba même langage na biso pe vous allez kobundela mboka Congo et Longo. Donc ndenge na lobby ne bande nazali na esengo makasi lelo parce que j'ai une très bonne nouvelle. Ya ko annoncer bino kolandisa bande ko na biso ba wazalendo ba wazashu ba waza ba ko sala musala makasi. Alors yango tozali wana toujours pour ko panza sango ko talisa comment est-ce que ba avancer et ko tambola parce que Paul Kagame nananga ba fouti ba journaliste mbongo pour ba désinformer population pour ba désinformer ba kongomani yango na biso pe tozwaki mokano oyo ya kotelemaka liboso na bino pour na kopesa bino ba information ezali vrai ba information ko uta na source ba information ezali filtré ezali traité nde tozo ya nango pour na ko informer bino. Donc déjà sengeli boye ba que ba waza chou baza toujours en action. Donc on a mokolo ya lelo le 6 mars 2025 ba ebi lisusu na ko frapper ba militaire rwandais oyo ba yebaki na ko yemba ba lo yembo ba yebaki na ko panza sango ke bango bazui quelques contrôles ou bien bazui contrôle il y a quelques villes ya Walungu kasi mokolo ya lelo ba waza ba frapper bango na ndenge ya kosakana te. Donc ba palangani et puis ba Koufi na ndenge ya kusakana te. Donc je pense que ba o batikali na bomoi ba ko mema sango parce que frappo bazui lelo ezali frappe moko historique. Donc ezali frappe moko historique etikala ko sala manang te banda ba waza bazala na bitumba bazala ko bunda o ba beti lelo na Walungu. Donc tikana ibisabino ke ezali frappe moko historique dans Walungu pe Mwenga. Donc ba frapper na ndenge ya kusakana te. Donc ndenge na lobby o ba tikali na bomo o ba zui chance ya ko bima na bomo ba ko pesa sango ko ba ke bana wana bilenge wana to ba kongomani wana baza terrible parce que frappo ba beti biso na journée ya lelo nanu to tikala ko zwa frappe a bongo ti. Donc ba info boyebi ke ngata na yaka na ba info o ya kadio chate. Donc on a opesa bino ezali info ya lelo. Je pense que lobby na tongo to koyana basangwa tongo to koluka to memela bino ba image parce que biso to yaka toujours na ba preuve à l'appui. Donc to memela bino ba image on a comment est-ce que ba waza ba ko sala musala yango to ko soutenir bango tozali elongo bango ba ko bunda na bitumba kuna sur place biso pe tozali awa na média pour na ko bunda ko talisa ete Paul Kagame échec na ye eza déjà total. Alors na série ya liboso ya ba élément to ko proposer bino botala non ba image o ils allaient descendre. Il y a mon amboka Jean-Pierre Bemba, oyo azali bongo ministre, il y a transport, il y a mboka la République démocratique du Congo, donc azali vice-premier ministre, ministre de transport, à Kitaki bongo na Kikwiti, puis à solo la kinaba na Kikwiti, à sensibiliser kiba na Kikwiti, mais kasi ako zonga simate na langage na ye, ako bomba yangote koloba ete
Kabila, Joseph Kabila, ancien président, il y a Mboka na biso République démocratique du Congo, yende azali na sima ya bitumba oyo ya ba mobondo. Donc akei suko beta sete nango parce que obi que na mikolo uti ko le kazaki bongo na grand bandundu abimisa ki ba vérité wana mais asuki wana te tina kikwiti azo continuer ko beta sete pe na kikwiti abakisi alobiete ba preuve ezali surtout tant bazalaki ministre ya défense vice-premier ministre ministre de défense ba preuve ezali o ezo lakisake Joseph Kabila nde azali commanditaire ya bitumba oyo tope conflit oyo et koleka ya ba mobondo pe asukisi wana te abakisi même oyo koleka na est ya mboka na biso toujours Joseph Kabila nde azali ko kamba yango akima mboka moto akanga yete moto afunda yete ye moko nde akima mboka pona ko loba mingi te ko monopoliser parole totike la bino non bolanda Jean-Pierre Bemba commence ka solo na bana kikwiti et puis on se retrouve tout juste après cet élément. Nazalaki na bande nouvelle na ministre a tozalaki kuna. Tolobi nini na bande ko la biso. Bosa ko bunda awa makambo ono teke o yaka mais c'est quoi ça? Est-ce que ça bondo quitté? Depuis quand entre bateke bayaka est-ce que bayoka nakate depuis quand? Na botama awa na Congo, la tika koyoka biloko bonate. Mais je répète, on a loba ki na bandundu. Loba yango papa. Puisque ma preuve ezali. Loba yango. Moto yo azo tout isa mutu. Na kati na biso. Ezali nani? Kabila. Nani? Kabila. Oyebi vérité. Kabila. Pas hypocrite. Alors, parce que biso ba Congolais Rwandais bakansaka toza soba. Kabila. Mais je vous confirme, moto azasima ya ba mobondo boyo kakawa mobondo. C'est Kabila. Ezali Kabila. Et nakobakisa lelo mususu. Eh, loba. Parce que ceux qui balingi ba preuve Nasa n'a pas preuve nyoso. C'est ça. Libanga. Nazalaka ministre de défense. Tokangaka bango. Moto azali sima ya ba M23. Na ba AFC bo kakawana. Moto azo financer bango. Ezali nani? Ezali Kabila. Oya kotia tembe. Nazo selaye. Dosa n'a pas preuve nyoso. Kabila. Et bien, tu as un niveau. Pourquoi Kabila Longwa Mboka Noki? Ayebaki déjà. Pourquoi? Ayoka Kasango Moko. Ouais, Salama. De Alobi Aïe. Wana Sokizaboe. Amoni Loboko Nangai. Abangi yo. Et pas Azu avion à Kelumbashi à 4-6 zombies. Oui. Bien, moi, je vais Nango. Mais Tina Wana Ezali. Donc, plan d'abord, Ezali Awa, Babum Sabiso. Ania qui va comme Tina Maluku. Maluku, il a bien dit Kinshasa. Baba comme Isabitou, mais comme la Kinshasa. Mais aussi, Saliboso, il y a comme Boko. Ezali, comme l'ennemi au Yabiso, Abima, Namoka Nabiso. Quand le président Tindaki a tenu message, Azali prêt à Koyamba, Batonio sur la société civile, il y a opposition à ce gouvernement d'union nationale. Justement, la idée, les Congolais, surtout au Sangana, Bomoko, Bonakobunda et l'autre Moko, pour recouvrir l'intégrité territoriale de la mission. Pour que vous voyez ma Toyebi. Et puis, sur Tolobi, que Nini, Congo est là-bas. Congolais. Congo est là-bas, Congolais. Rwanda est là-bas. Message à Mokonzi Mboka ezali nini. A prêter serment pour la défense ya Mboka na biso. Pour la respect et intégrité territoriale ya Mboka ya biso. Et je vous dis, Allah la kate butu moy. Soki a lali, gonga misato, na mokolo moko c'est beaucoup. Parce que souci d'ailleurs, ezali protection ya Congo, ya ba frontière, na population. Bana nyoso ya Congo, bana ya est, ya nord, ya sud, ya ouest, buso nyoso. Moto ako sabinote. Banda est, ouest, nord, sud, buso tout aux ali école moko. Soki photo bunda, peto kufa pona mabre na biso toko bunda peto kufa pona mabre na biso. On a dit
mususu bafandi simana Rwanda o bazo pesa bango maboko occidentaux un jour totanga komona bango lelo te mais toyebi bango président alobi boye asengeli ba jeune nyoso ya Congo mobimba totelema botelema à partir ya 18 ans somi na mwambe koleka komata tosengeli na bino ba jeune chef de l'état commandant suprême ya ba forces armées asengi ba jeune boya bokota na armée epele soki il faut tokoma 1 million tokokoma 1 million boka na biso tozokoma na 100 millions d'habitants. Est-ce que 1% tokokaka réunir 1% te bato bazobundisa biso eza kaka armée rwandaise bajeune tokoki kondima biloko wana te il faut totelema ozolanda kotelema wapi na armée pesa biso manduki oyiti papa maman baboti mboka isengeli na ngai mwana na bino nakotika mpona kende kosalisa basoda na biso kosalisa mboka na biso c'est ça et baparents baboti il faut comprendre eloko wana tokomi na étape soki biso totelemi te tokokoma baumbu ya barwandais bolandi ngai c'est ça est-ce que peuple lokola biso 100 millions d'habitants na Congo ya monene tokokoma baumbu ya barwandais jamais babele bakoki kosalama te tokotelema biso nyonso sous ordre ya mokonzi na biso asengeli na moment oyo ya histoire na mboka na biso totelema bajeune totelema. Voilà, je pense que commentaire kutu ya kosa levele zalité bino moko bolandi Jean-Pierre Bemba comme est-ce que apeseli liboso ya bana kipiti et puis abosanité ko sensibiliser bango ko memela bango message ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakisela kaye mukwa ntombolo ndenge bakinois tope peuple congolais balinga kubenga ye koloba ete bakongomani ba jeune aussi ba l'équipe 18 ans ba s'enrôler massivement na armée ya mboka na biso pona ko soutenir mboka na bitumba o ezali kuna na est donc a sensibiliser kisusu bakongomani o ya kikwiti donc voilà bolandi a lobby a tchemai na monokote abandeli malobani pe azali ko asime yango que Joseph Kabila moto azali na sima ya makambuana donc voilà comme deuxième élément autokosenga régie et balancer les biso ezali bongo tourner monene oyo premier ministre Judith Suminwa Tuluka azali kosala na Congo central azalaki bongo précisément na Kimpese asololaki na bana Kimpese pe asololaki na bandeko oyo bandimi kokota armée bandimi kopesa bomoi na bango pona ekolo ayebaki na kotalisa bango bitumba oyo gouvernement ekobunda pona kotia bango na ba condition esengeli a sensibilisaki bango pe amemelaki bango message ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors soki reje koloba même langage nanga et pe sa biso non ba image ya mama Judith Tuluka Suminwa wazali bongo premier ministre ya République démocratique du Congo. Ndenge bino bolelo botelemi pona défense ya mboka comme je le dis eza likambo ya mabele lelo bondimi botelema bo s'enrôler na ba FARDC pour bo défendre mboka na biso mboka o tozana ngo kaka moko tozana mususu te nguna kokoye la biso te ndenge tomonaki kuna na est na Goma na Bukavu na ba localité mususu ba Rwandais bakoti na ba M23 eza eloko ya malamu te mokili oyo babengi République démocratique du Congo nzambe mutaponela ki biso yango biso te ndenge toza likolo mabele oyo ça veut dire que moko na moko esika ya azali il faut atengwa atelema pona ko défendre mabele na biso mutu na mutu a ko défendre par rapport ya ba capacité na ye bino ba soda ba futur soda ba nouvelle recrue boko défendre mboka na biso na ba capacité na bino o besoin acquérir awa na centre oyo ya recrutement na formation donc ngai lelo na lingolo ba bino que biso gouvernement to bosani bino te ndenge toye awa na à partir à Kinshasa na lancaki campagne ya Congolais Telema ningi koloba boyi bino ba jeune
au moni que bozana makasi ya ko telema pona ko défendre ba couleur ya drapeau boye vous s'enrôler en tant que volontaire pour bunda bitumba contre ba envahisseurs, contre ba rwandais, contre bangona. Na histoire na biso ya RDC ça fait pratiquement 30 ans yango yo tozo bunda bitumba na ndenge na lobby 30 ans ça suffit bitumba oyo il faut aussi lisa yango na tozo na besoin na bino. Mais ndenge bozo kendele il faut topé sabino makoki. Donc bitumba na biso côté gouvernement yango tozo saela mikolo yo eza makoki. Tolongwe na bino bilenge oyo bokoti na armée mobilisation peso salama na batata na ba maman biso ba membre gouvernement ba membre ba institution nyon surtout que ce soit au niveau à ba province ou bien au niveau national to bandi pe eloko to bengi collecte pour na effort de guerre mbongo oyo tozo kongola eza pour na ko aider notamment bino bozana na ba condition ya kitoko donc koya en plus ya mbongo au gouvernement ezotia na cadre ya budget ya mboka oya mibale ezali que ba oyo ba okota musala sodate esika nyonso tu ozali congolais zala na mayele zala vigilant pour munguna alekate bino ndenge boye musala soda boyeli musala ngote pour bo attaquer ba civil n'est-ce pas musala bino ezalini voilà ce qui boyeli likambo ya ko défendre mboka eza eloko moko boko sala na ndenge discipline militaire esengi masolo ya sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BDN Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service. Voilà donc Bolandi na ba image, moni comment est-ce que Maman Judith a bien sensibiliser ba Congomani précisément il y a Congo central mingi na ki pese place oya zalaki kasi tourner za na mola ya ko tambola na bisika banson oyo ko sangisa Congo central pour na couper sa message ko sensibiliser ko loba ete congolais à téléma parce que oui a été ko lancer campagne ya congolais téléma donc azo continuer na ngona ba province nde bongo azali sikawa na Congo central ndenge botali na bilili. Donc troisième élément toko la kisabino sikoyo Germain Kambinga o azali bongo ancien ministre ya gouvernement na tango ya Joseph Kabila Kabange ayebi na kusala mubange na conférence de presse et pas wapi afongoli lettre pour na Joseph Kabila Kabange. Alors Tolanda na ba image o ezali bongo ba déclaration Germain Kambinga asali liboso ya ba pantisango. Donc Régie pesa biso ba image. Votre prise de position, et nous en sommes convaincus, contre-productive et inopportune. Il n'est pas encore trop tard, Monsieur le Président. Vous pouvez encore rejoindre le camp auquel vous êtes destiné. Le camp de Mzé Kabila, le camp d'Abdoulaye, Yerodia, Ndombassi et de tous les nationalistes qui ont forgé votre filiation idéologique. Le camp donc de la patrie. Et il n'y a pas de nuance en cette matière. La patrie, c'est là où se trouve l'État, reconnu internationalement dans ses frontières. La patrie,
C'est le camp de la légalité, incarné par votre successeur, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi. La patrie, c'est le camp du drapeau. C'est le camp du drapeau, la patrie. La patrie, c'est où se trouve le peuple congolais. Ceux qui sont morts par milliers à Goma. Ceux qui meurent chaque jour, depuis 30 ans, sous l'oppression inqualifiable du Rwanda. La patrie, c'est ce peuple. Ce peuple que vous avez dirigé 18 ans durant. Mais si votre choix était définitif, le centre, fidèle à sa tradition de défense de la patrie et du peuple congolais, avec beaucoup d'autres certainement, considérera vos actes comme antipatriotiques, les condamnera, les dénoncera, c'est au minimum cela, notre devoir face à l'histoire. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette édition de ce soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ngai na bino tokutani lobi na édition na biso o ya basango ya tongo epai wapi tokoyela bino su ba détail. Ya évolution, ya ba waza chou, kasi eloko moko kaka tokosenga na bino ezali bo s'abonner ebele, bo partager, bo liker musala oyo tokosela bino po bo manquer ata actualité moko toyo koleka na République démocratique du Congo. Donc c'est par ici, comme je disais, que nous bouclons cette édition de ce soir. Portez-vous bien. Au revoir. On se retrouve à la prochaine. Bye.